congofrance.com. Site ya Congo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Ok, merci très cher téléspectateurs. Nabi vraiment boza ebele kolanda émission nabiso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Lipumba, grosse moulinga message ko bingo taille commerciale bazua puis je vois encore notre manager monsieur Junior Bouksan Boukassa Ampère. Merci beaucoup aussi à Mouna artiste devant la caméra. Merci beaucoup aussi à Diesel la London hein bakoli nange komaki. Merci beaucoup à maman Emeline Zemba balobi motema ya bato ya tous pepele ya mbete le 13e apôtre maman Likelemba. Merci beaucoup à Malolo Loris c'est la Congoli Nzamba ba maman Rose Moulina plateau na ngana zanga mongote babi mikolo watis de toto eza likolo jusque là bozo luka ba interprète bozo benga ba crédit zo kata ba interprète bazo monante watis de to cela veut dire likolo kaka Rose Moulina plateau na ngana zanga mokote na makasi toujours ya muna artiste métier noir devant la caméra na bité muna so refongola masolo ngoto beta masolo ka ndenge zalara naza vraiment na dadimo la entata un directeur ya marketing entre-temps, porte-parole, il y a la team Wata, il y a Héritier Watanabe Motona Tembe. Quant à moi, déjà, j'ai dit bonjour. Bonjour la grosse moulure. Bonjour. Nabatutu Baratala Biso, boss Didi, de Pumba. Un peu chaud Bambota trop ici, Kayuzali. Et les cordons, Buxon. Ou bien Nganga Souté au Komilangate. En Pérou. Ma trou na Lila. Donc bambote na bango bangonde ya basala que site izala pour binopi boya rejoa biso donc voilà c'est ce qui est bien. Merci Nayo. Voilà. Merci beaucoup Daddy Mola un mot non nous na batunyo so bazozo ata ya kolanda émission na biso na Congo France. Bakanga makaka na bisa bango avec la grosse moulure. Tout est bien quoi, équilibre. Okay, merci beaucoup Daddy Mola na yambako à chaque fois na émission na site na biso ya Congo France mais batu cette fois-ci ba déranger nga balobi Daddy Mola indire yo yambaka e indire toyebi vraiment non parcours pe ya Daddy Mola te marqué na yambako trop mais lelo vraiment plus mingi bazano na besoin yeba parcours à Daddy Mola po ezana ba te bela en tout cas ba benga nga ba déranger nga ba te belé ba yebi na bango na wenge musique maison mère et pour que pas hériter Watanabe Motona Tembe mais baza vraiment na besoin yeba non parcours ya Daddy Mola uta wapi abandara wapi po ba découvrir et pas Ranson Igwe le roi de la forêt et puis toke na hérité Watanabe Motona Tembe. Voilà donc merci na les rois de la forêt pour namona net makambo nangi banda mawana. Merci na opportunité toi pesa ki biso ngai personnellement na koma Daddy Mola o nazalelo mais na banda pa le roi Pelé a Chicha Belesi. Père à Britannie Ozia. Après si mbote place Azali, Britannie Ozia, je te salue, ma fille. Donc voilà. Et puis tant on a lunguana donc Wengel Paris permettant na yeba ba journaliste na yeba nzela ba chaîne 2-3 personnes ba yebanga. Na ki ko travailler na vie nga manda chante. Na vie nga manda chante kuna pizala qui vraiment qui to ko makasi. Tu travailles bien na vie nga. Et après Nkumu manda chante ndi na tala qui porte ya wenge musique maison mère. Ndi na ki wenge musique maison mère, ndi pe na wenge musique maison mère aujourd'hui. Nazana la Pulga Motona Tembe le magma. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. J'espère vraiment vous avez toujours la réponse. Nous quand on a mingi ba question ils ont rien ba réponse ils ont vraiment il y a ba invité au nazo yamba mais Daddy Mola tout monde qui bande ko répéter na inde na espace ya Sony et Chomo o yazali sous na bisoté collège de Noble oui. Place des Nobles plutôt oui. Merci beaucoup. Excusez biso vraiment na mo kombo bunga ki na place des Nobles. Bolongwe na place des Nobles bokomi na coulisse na palais chez héritier Watanabe mais siko jusque là depuis bolongwa na place des Nobles jusque là toujours comprendre ba Daddy Mola bazo répéter wa bozo continuer kaka et pas héritier Watanabe to bosi bozui espace moko boye bozo répéter to boza na système ya moi coulisse bozo zela kaka retirada parce que déjà très bien habillé déjà na bilamba na bino ya retirada très bien habillé déjà muna na bité so ko benda po balobi retirada nde yango déjà le lot vraiment na plateau nanga babi Daddy Mola yindi si déjà na retirada oh vraiment teni ya retirada ezobima yango déjà
N'habite sur hôtel, manoba mona vraiment retirada yango eti. Retirada yango yo. Déjà bozo mona dadi mola lati na retirada bientôt boko mona ngo déjà na ba clip dadi mola lati yango déjà avant tara cité kanga masolo Congo France on a vraiment place ba tout bazwa information oui dadi so refa na notre beto continue masolo. Retirada vraiment bouilli hein donc casquette chemise na préféré na la tango na tchuna na mocassin mutu musu akola tango pena na slim mutu musu parola tango na jean mutu musu parola tango na oya kolinga voilà mais semaine au ka ben ngombo Japon azoye la bisu lisusu bagondo nango donc tout ça vraiment complet où ils a tenu à retirada mais pour répondre à ta question tolongwa ki pa vient na bisu Sony et Chuomo tolongwa ki par rapport ya place wana tekaki meka ko négocier na maman na loba qui azana ba idée mususu pour na place wana et puis voilà et puis il s'est fait que il a fallu tout lukape moyen na ko coller banzembo yemuku boss aloba ki non tout banda ko répéter panayi to comme répéter panayi et juste après tout ko soit place na cabine da center donc cabine da center so côté vient na biso chims cabine ngele za na flat na yemo boye wana. Donc, Tunica cabine d'ascenseur, on va vite vous conduire la cabine d'ascenseur. C'est là où nous travaillons à l'instant. Donc, tout ça, vraiment, on a ma tout les cabine d'ascenseur. Ok, merci beaucoup, Dadi Mola. Tous les retirada, Petro, Dadi Mola. Tous les retirada. Quand cette fois-ci parce que tous les retirada Petro Dadi Mola bazo déranger nga ba malolo bazo déranger nga lorisa congolaise Dadi Mwanga pendo ino bazo déranger nga dieso la London kutu kolobate Dadi Mola cette fois-ci tous la retirada pour quand retirada sort bientôt pour ici déjà retirada déjà à niveau à Paris parce que vous allez temps na yamba kio ezala kio disque dur et bungi siko cette fois-ci tous elango pour quand retirada ici na moment où on déjà à niveau ya mastering na France. Donc, dans le côté de Diezola, au bêta ma bé makasi. Ah, London City, voilà Mastananga. Diezola, je te salue. Et mastering, l'artiste part en Europe, si pas cette semaine, la semaine prochaine à OK Poto. Bakutanana David Monceau, Balikana. Mixage, après mixage, pardon, que je dis Bazana mixage. Donc, bazana mixage, après mixage, mastering, après mastering, des kokota na duplication des turubimisa pour que fixer la date officielle au yo disque Robima. Ok, merci beaucoup Dadi Mola na Lando tout à l'heure, mais est-ce que héritier Watana barokende poto ndengeni atata mukanda na ye? Parce que biso aura vraiment l'information na source. Dadi héritier Watana barokende poto ndengeni atata mukanda na ye déjà ici inspiré. La grosse moulure. Mon frère Ibro qui me voulait, je te salue. Bato ba loba ke non mukanda ya héritier expiré au boye non. Héritier c'est un grand garçon. Comment héritier ko vanda ta la mukanda na yezo expiré ya vandi. Non. Abungi sakinde mukanda. Voilà. Donc on a dû éclaircir opinion. Tu vas bien une grosse moulée Luka Dadi Mola salana Dadi Mola parce que baye tobi baba salon bango yango na yambi Dadi Mola o éclairci ba tunyo so fama ba so zato en l'émission na biso na Congo France que grosse moulée yamba Dadi Mola héritier ipara zoya mais roya ndenge ni no si longtemps mukanda na esi inspiré tozoye bata royeska royate parce que mukanda na inspiré mais yo rozala mieux placé pour nous éclaircir monde entier ko zato en l'émission na biso éclaircir Diezola London City au vandara na poto ya Alex Mwini au vandara na poto Joline Tamba au vandara na poto Papi Masutation yanga ya palais au vandara na poto chancelier de Bundes Pamphile Luko qui vandara na poto na ebité ceux qui baboto la mutu mukanda en Afrique na ebité ceux qui zalaka pour ceux qui disent que baboto li mukanda et d'autres disent mukanda expiré comment un grand tonton comme héritier Watanabe ko vanda mukanda expiré na Kinshasa. Là c'est faux et archi faux. Moni il est tellement à cheval à Outaki Potoye Kinshasa. Il était à cheval entre les studios, les tournages de clips, les séances répétitives. Na ba voyage mususu Afrique pour te tourner ba clip na biso na ba pays moi belé. Il s'est rendu compte que mukanda na yi et bungaki. Aluka ki ngwamona ki ngote et puis voilà, comme ils allaient quitter. C'est un résident français. Il était
est obligé à kende na ambassade ko tika ba plainte na ye et après bazo répondre ye aza résident il y a ko défaté il y a ko kakolaté il y a fraude ti. Donc comme il est reconnu dans ambassade de Yebi monsieur Bondonga Kabia héritier va répondre yango na lobby azoya poto ce qui semaine ou la semaine prochaine bon mon héritier watanabe na poto. OK, merci beaucoup Dieu la London sera monito malolo bo benga encore to beta masolo mais dadi mo la boni encore ba production na bino pas David Mosso ba benga grosso moulé ba production dirait pas David Mosso qu'on dirait moins parce que preuve année même héritier oya poto te parce que ba preuve année ba production vraiment on dirait contrat wana ba uti ko kata pardon on dirait bauti ko kata on dirait production wana David Mosso na ibité so ki ko contredinga non wana isa fou ba signer contrat na David Mosso. Premièrement contrat il y a album quand l'album va sortir il y a deuxième contrat et les productions scéniques, tu vois. Mais à l'instant, monsieur David Monsona, la team Wataï, l'artiste héritier, banda dans la production scénique. Et lui-même, l'artiste, a un souci à la population au bazuzela album naïba mélomane naïba fanatique naïe à lobby té à koki ko beta lisu ba concerté avant sortir à disque. Donc yemo konanu a stopaki ba activité na nyonso. Donc pour na wana kutu donc bova na bino kimia Yena David Monso baza en bon terme bazo travailler album na bango retirada ezobi manango kala mingite. Voilà. OK, merci beaucoup. Dadi mola jusque là bo stopper na nous ba concert bozo la retirada des bima et puis on continue ba concert. Ce qui retira des bimi mbala moko to fongoli makambu tout po tozana Angola, tozana Côte d'Ivoire, tozana Dubaï, tozana Turquie. Ozomona. Donc, si la production en agnon, il faut to bimisango, pardon, to betango, ce qui to bimisi album. Ce qui album na bisu zo beta, banzembo na bisu to reproduire en la production, au monaki et au salabie parce que les gens connaissent plus Héritier Watanabe dans une version maison mère. Et ils doivent maintenant comprendre Héritier dans sa version Team Wata. Donc, au monde politique, l'artiste est tellement doué, l'artiste est tellement sage. À un piège donc vraiment faire comprendre que l'artiste professionnel voilà. OK, mais ce que ça la batu mususu na ba montant oyo bazo proposer mais ba beta ka ba concert à héritier motona tembe babi retira de na makambo na ngo bo supporter un bon dimango ka balobi to pe sapé cette fois-ci pe retirada chance pe et beta ndenge ya baninga mususu et beti mais dadi mola to mona ki susu artiste na biso héritier watamna be motola tembe plutôt bo excusenga akoya ki na podium na répétition c'était dit à quoi héritier en pleine répétition héritier à quoi et puis boni santé na ye na hôpital place à Kotaki. Moi, j'avais dit lors d'une interview qu'il y a une utilité. Bakobimisi la kaka héritier makambo na makambo. Babimisa ki makambo no akomo tourner ba film pornographique. Et les kaki. Batalilo ni toko bimisa lisusu ba yoko bimisa no héritier Watanabe babotoli mukanda. Monique et quotité bayeko bimisa lisusu ke héritier mais pourquoi puisque toko zala na sentiment robita histoire mutakoya ki na podium et vous n'avez pas les images donc biso moko ba congolais to linga malheur il y a ba artiste congolais na biso héritier tikala okoya na répétition te l'artiste souffrait de la sinusite et comme toute personne humaine ou se sentait un peu malaise à Kindaka qu'on se faire examiner par un médecin. Les mercredis, il faut aller à se faire soigner et après, quand tu l'es passé à l'hôpital, tellement que le médecin avait compris que sinusite est comme qui aiguë. Alors il faut l'andela soin approprié au côté de scanner, tout à l'heure vraiment pour tout l'andela à la loupe. Est-ce que or n'est artiste avant de côté scanner, va faire examiner tout, les gens lui prenaient un peu de photos. Kangi ba photo twin. Le côté internet. Il y en a ceux qui ont même publié que
Héritier Watanabe, l'artiste congolais, est décédé. Le jeudi ici chez moi. Oh. Donc, les bandes plein. Nakati plein. Moi, je dormais encore. Il y a ma soeur qui est venue me réveiller. Grand frère, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis réveillé, Nabimi, Nathalie Batou. Nga mokutu na lingi na bi. Na ju internet Nathalie, na bengi boss, ayambite. Na bengi kila bax ayambite. Oh. Boy sundeni. Na komi na Nathalie na moni en ligne na WhatsApp na komi. Na moni à répondre. Non, je vais bien, mais je suis à l'hôpital. Les médecins m'avaient retenu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que voilà ce que je suis en train d'entendre. Oh non, tout va bien. Les soirs, je vais sortir. Et mais quand il s'est précipité, na Kekunata, on a commis, il est déjà bima qui inère avant. Voilà. L'artiste est bien portant. Lélo Koutoune est tourné dans une émission, il va chanter. Parce que le médecin lobby, non, dans la séance répétitive, tu peux aller chanter. Donc, Lélo Aoyembanaye, l'artiste, il est très bien portant. Aza vraiment concentré pour na disque naïe au retirada. Mais, malerka kana bino bolinga batu bakufa. Malerka pour na bino batu bolingaka. Kubetaka li solo, il y a le kuta mais bozo betango bozo siemisango. Mais je sais pourquoi les gens arrivent toujours à amplifier les histoires d'héritiers. Parce qu'il est motonatembe, c'est lui l'actualité. Ok, merci beaucoup. Toko Minabiso, vraiment consulté pour clore vraiment la émission Nabiso. Question nanga moketika la ki dadi moula. Relation ni nyamalam bogarda yona Sankara de Kuta. Ba Sankara baza batwa kalat. Biso tu garder relation ni nyamalam. Ba batwa kala. Parce que Sankara le Karabo ya ko jusque là. Kasi yango na biso ke mutu akala nyoso tu. Arobo ya mutu sikatendeni. Pour tonton aboui. Na bakinini kaka na ba Afrique biso tukenda ba poto teto Zaire awai na groupe di kin. Donc to za awa na kin. Mais tonton ce ka koti abimi au sentir ki yokuto mutozo kende. Oya bongoti. Et puis tonton na ba kin à obtenir. Et puis ba biso to chance te que non. Ba mimi yo na poto. Ba memeli ope moi si na poto boboti na poto te biso to chance na grâce ya rozwa momi na bana na kin otindi bango aboyo tendeni courageux aboyo faut aboya kaka yango na biso idéologie ezakaka bato akala moto akala de moto akala na makambo akala na makanisi ya kala des personnes archaïques. Ces personnes-là n'innovent pas. Nous, chez la Team Wata, c'est une innovation. Les gens qui sont là sont des nouveaux gens. Et nous, on innove. Tous à la malamu na ba o bazana biso malamu ba o bazapi malamu na bisoti tous à la bango pe malamu ti. Oh. Bongo ngama na kozala yuma. Na yuma tenga so yilinga biki na za so yilinga pe ninga mami na oya il était comment na oya nana nga pe gete tu vois to oya pe so yepe na ba cadre ba guatana moto ko landa ope na guatana mo donc pe mota simanda ko to ande mutali boso ndako si yango na biso ki moni ba biso toi ba lumière omoni ba groupe mususu to travailler au sentir que bato bo travailler na bango ba ki ndi banda kwa nganga ba blatsa bino ba esprit mo go boui po ba avec la ka pas trois mon arabinoti mozo mona siko ndi tozawa sur les plans boulot ba l'équipe bisonani au mona nga na travailler na pesi goût lelo Francis Diba ya yeli sona la team Wata. Tu imagines un travailleur, il faut appeler ça goût. Tango ya kuti mutu moko tchaki bar likolo. Ponga na linga Francis di baya comme place nganaza. Vous comprendre? Donc moi na bato travailler azoya. Il faut bongo. Mais tango ya place au bato ba finga ka bato ba boyaka. Yo ezala garçon moko bande koleka ando finga ngati. Sankara ke zo garçon wana ipo finga ngakenda api. Ah musalo eza pasi. Vous allez no cause la spirin tutu so vous aspirin tutu te ba monela yo yango ba biso mona ke ba biso donc ba koka biso ti
bakoka biso te pour mikolo ça se passe à Edge Galaxy 6 et Samsung Galaxy 7, donc S7. Mikolo to tambolaka wana quoi. Mais baroyoka sango. Et puis bazongisa bango mai. Moi mon abisio. Ok, merci beaucoup. Ça langage toujours que Daddy Mola, grosse moulinga non ça nanga musala nanga mais Daddy Mola relation nini ya bien au gardana ancien patron na yo Rason Igwe le roi de la forêt. C'est mon papa. C'est le roi de la forêt qui m'a façonné, c'est le roi de la forêt qui m'a donné un sens de la vie. Ndako nanga liboso na banda ko futela na wenge musique maison mère. Na mata avion ya liboso. Pour nazala na groupe wenge musique maison mère. Malgré bango te ba memanga na kenda richi na ndenge na ngame na groupe wenge musique maison mère. Na somba mabili nanga na bibwa. Na bibwa. C'est grâce à son excellence l'ambassadeur de la paix. Tout le monde en a honte depuis na Longwa, mais je lui dois toujours beaucoup de respect. Arotikalaka le roi de la forêt Oyanga. Et si Kazalaka, Arozalaka wana. Et puis merci Nenga Salaki hérité Watanabe mon patron, Azala Nenga Zabo Elelo. Et puis Bisope Sima hérité Watanabe, toujours m'a tapé ba avion, toujours ça la de makambo belé. Je m'en a donc yé. Nga kutu mutu toucher le roi de la forêt ngande funa télémana répondre. Voilà. Mais ma bécara parce qu'il y a des charlatans, il y a des personnes, il y a des inciviques qui sont tout autour naï. Faut zalana ba tourner ba vie na biso moni ba docteur Pichumu Sungu ba vienanga bienvenue Tenta maître Katakata. Zomona baza on a c'est la tête qui fonctionne. Que bato mususu kaka prezi écoute mabe. Il faut vraiment longola bango, OK, merci beaucoup. Bato wana ba décourager bato ko travailler. Faut longola bango, donc longola bango tu vois bingana bango. OK, merci beaucoup. Ça langage toujours que Daddy Mola grosse mouille non ça musala nanga. Mais Daddy Mola na ngepé na tuna question moko porter parole na bino na bité soka za pasteur o ayela biso système a Bible. Sap. À des fois boni oui ça pas bien à hauteur gobela dimanche benga nga parce que toujours mon eli société hasard donc hasard nga nazo bouger moi mukie toi na zonga na simbie na loboko na beta na et puis ba émission plus internet bon yaza ne moi trop kine mais binonde il faut bo mekapi ko benga ka bo mekapi parce que aza pe aimé et puis style na wana ya nango za pe style mongo boya bien donc bison de photo encadré tout chaye un peu un coup de pouce pour que l'obipé aya na makambo mususu au mona ya zo ya ko prêcher au fingate. OK, merci beaucoup Daddy Mola ndé trop des voyages donc on a lemba nanga déjà ba voyage Daddy Mola ba avion trop kwenda vutuka merci beaucoup Daddy Mola to comme na biso vraiment ko clore na émission na biso so ko pesa non numéro ya téléphone et puis mot de la fin na yo plus 243 89 98 00332 plus 243 89 98 00 332. Donc wana so bobengi bozo vraiment Daddy Mola boso lanayi so bolukinga na ba réseaux sociaux tunaza to solo la pour mikolo yo tout ça vraiment na système ya Galaxy Edge S6 Galaxy S7 to najeka wana. Merci na Laïn, mère Aba Rodni, mère Aba Léani pour les cadeaux. Et ça là moi bien permis vraiment sentir que S7 Edge S6 est combiné en pour yangondi za na tamikolo. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Merci Nzamba Baxelo Ebele. Maman ni Mama Kalamini toujours seka. Apesho mbote sikozali. Vient Alex Mbwini ya ba Alex de Yaza Nzangable. Mon petit Glody Matabisi. Mon conseiller privé depuis Irlande.
chancelier de Bundes, Pamphile Koki, mon ami, mon pote. Yo yebi. Tout solo la kaka ndenge tout solo la ka mon pote. On repère Sambote na Marcelo Kouka. Kouka ya ba Marcelo, mon frère, je te salue. Papi Masuta, ma soutation, mon frère. Rachel Moubana, ma petite soeur, je te salue. Papi Zeka, yon a talaka yon a niveau ya Paris wana. Karine Mangele, c'est mou la mère à Bacardi. Merci pour tout. Au four et au moulin, Nzamba Sunga yon a nyo sous sala pour nabiso. Nakobusa na pe kopesa motete na le roi de Baté qui vient na Rigo Manswe. Ousmane Gouzele, mon ami, mon pote, depuis la France. Boni li solo ya Croco ya Rouge. Merci. Ousmane Gouzele, on a ma ami nanga ba mi d'enfance. On va sentir batuna na bango. Diesel à London City. Wa masta nanga ça la trop pour nanga. Apesi mbote sikoza. Olivier nanga papi Kapai, le mystérieux. Mfumo boala. Apesi vient nanga mbote. Vient nanga Rigo Manso le roi de Bateke na lobaki azoyat. Azoya mikolitika li nango akutanga. Eden Maonso. Mon ami d'enfance masananga tutanga première séance à Saint-Raphaël. Il y a vraiment le roi de Kimbangu. Aza siko na niveau à Belgique France. Donc atambola ba pays wana mibale. Bandeko tout obolingaka Dadi Moula. Boss na biso Didi. Yo na ebité na Lubanine. Les cordons Buxon. Bukasa. Il y a Palais. Petit nanga mouna derrière la caméra, faut sentir ba lock sa propre. Il y a gens qui photo filmé pour ba lock so ba mindele ba linga ba look na e. Donc so ba moni ko mona bou. Métier noir. Il est vraiment donc kitoko makasi. Sylvie Moulele Mayele, Sylvie Moulele Mayele, mon ami depuis la Grande-Bretagne, toujours à Londres. On a appelé Mbote Lisusu. Na Joline Tamba, la française, je te salue. Anne Adèle, na pesi Mbote Mastananga, Gucci Anne Adèle Gucci. Na pesi Mbote na bébé na epe ba Hollanda biso. Ba tutu bolingaka Dadi Moula, Dadi na bino yeyo. Numéro nanga plus 243 89 98 00 332. So bo benge l'équité. Bah réseaux sociaux besoin pour na otika quand même numéro wana. Parce que Dadi lobby déjà to kabwana ozo ape pazo kende. Donc voilà. Donc non, tout komana ndi moi trop donc et ça la moi bien numéro yangwana. Bozé la retirade dans abino. Dadi mo la mot de la fin na yo bazela ni retirade mot de la fin na monde entier zo zo ko na démission na biso na Congo France Dadi Mola. Mot de la fin Zali, basé la retirade, un album qui ne contient pas des insanités. L'album qui va édifier toutes les couches. Aux à la noble, aux à la pauvre, aux à la où il y a katika tu vas bien ngao banani, tu bien ngao banani na ba histoire dans notre temps na bango na bosani. Voilà. Et cause ba couche nyoso, na biso ba pauvre, na bino ba tombongo, la patronne, na ba muna ou baza avant biso. Donc, il y a biso tout. Ils attaquent nous ta la clip, na ba parents au kima ti. Album Nabino ya artiste Nabino, il est bien portant à l'instant. Makambo o boye o boyezati. Bousala toujours la Makambo Nabino. Hein, président Ibro qui me voit là. Donc album Nabino Zobima. Un moment où déjà mixage, mastering, après bako sala duplication disque Nabino Zobima bousala nango vraiment. Question nanga ya suka na ninga na poser yo. Est-ce que tu bimi propre? Ok, merci beaucoup. On a bateau. Répondre ceux qui te bimi propre. Mouna, te bimi propre. Dadi Moula, obimi qui to comme est-ce qu'on la lingue na tout. Oui, te bimi propre. Koyo, Britannie Ozia, Tunaye. Po ye pe a comme propre net bisoboui. Azo zelani ni pe azelaka nini. Ok, merci beaucoup. Tobimi propre, mais oh, Dadi Mola Bakisi, ça langage toujours que Dadi Mola. Ça langage toujours moi. Yango na lunazo tindaga Britannie Ozia. La fille du royaume. Tunaye. Pour akoma propre net bisoboui. Azelaka nini. Parce qu'il a les atouts. Allez-y comprendre. Mais Dadi Mola n'a habité un retiré dans la bine au bolati. On a habité so. Biso nous se fait au rôle dans la biso. On a habité so au rosongo api. Tola tana biso neti grosse mo pe alinga ane mo bachu na bebiso alinga yoka ne pe mutute mais na baksa mo retira dans nga likolo mo kepi na bité so na rozongo wapi na kini za plus pas Ben Ngombo Japon na Louvois vini Louvois
Yindi ayi nango. Donc, nga qu'on a un partenaire na yi, tout travailler ensemble. Ou encore quand on a un numéro on a PC. Si vous m'appelez, bino vous a partout. Il y a bienvenue Malembe en Angola. Il y a partout Chitenu en Angola. Boss Nixon Lee en Angola. Boss Xavier Lopez, Vienanga Jules Makaya le célèbre. Et ceux qui vont bien quand on a numéro wana. Ndé, tu connais bandé ni tout ça là parce que ça casquette, chemise, kilote na ba basket nango pezoya. Donc voilà. Donc c'est moi qui est en train de faire les marketing de cette tenue. Tenue retiradien, tout na retiradien. Tenue to la taka yango tenue. Ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss, M. Josué Didi Dipumba. Merci beaucoup à notre manager, M. Junior Boukson Boukassa Ampero. Merci beaucoup à mon vieux Pito Luka depuis Kampala. On est là, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à Commanda Popo Babi, prêtre depuis Kenya. Oumela, merci beaucoup. Commanda Popo. Il y a Maman Kacharel. Il y a Palais. Et puis, na Braza. Apesi mbote na prêtre ya Willy Etoka, ya maman Jolie Etoka. Ah, ya Willy. Merci grand frère. Ok, merci beaucoup Commanda Popo depuis Kenya, prêtre. Merci beaucoup à Kervi Poutou, né Angola, grandi à Inde, Nzamba Kabelo. Merci beaucoup à Loris et la Congolia. Merci beaucoup à Karine ici au Motema Batu ya Rojani wa Bamerando. Merci beaucoup à Nelly Moussei. Basi Bakeseni Motema Batu ya Alain Binadam. Merci beaucoup à Jolie Moussei, à Nelly Moussei. Merci beaucoup à Diezola London. Merci beaucoup à Mama Emeline Zemba Motema ya tous pepele ya Mbetelo. Mama Likelemba Gos Moulina Sinalia Kelelemba. Merci beaucoup aussi à Dadi Mwanga quand des grosses mouines dans le bras. Si tu solol, on te solol. Si tu solol pas. Ndoyi na habité hein. Na bougé mukeka pour 2 semaines. Tant na zonga na ozwa numéro na pas grosse molire ou encore na ozwango. Na komela Dadi Mwanga. Biso ba Dadi photo ça l'association na biso. Ba Dadi ya Poto, ba Dadi ya Asie, ba Dadi ya Amérique, ba Dadi ya Afrique, ya Moyen-Orient. Il faut tout sangana ba Dadi. Tout ça la ligue les manabiso, tout ça l'association Nabiso Badadi. Voilà, ok, merci beaucoup à Dadi Mwanga. Quand des grosses mouines, si tu solol, on te solol, mais si tu solol pas, on te solol pas. Quand on a mis Mikolo, on a bien bino ba moussou en baba les chèques. C'est là veut dire batamolongo si mayongo est compliqué bino pour ça. Mais grosse mouline, ok, na bino rana what is de to pour interpréter banda banda luka ba mona na te jusque là what is de to ça likolo. Merci beaucoup à Mouna artiste devant la caméra. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà, j'ai dit merci, au revoir et bye bye. On a bien toujours. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Kolo Masolo ya danger. Masolo ya kitoko. CongoFrance.com